qu'une grande dame comme elle a qu'elle koluka vie na en péri pour lancer BBL thyroïde, la thyroïde, tu vois, thyroïde est baluka bakende a que c'est faire soigner. Donc yende kaka ayebi vraie version ya liwa ya mwasi na. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur la vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout. Vous êtes très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission Nabino, les news de Joyce, les news de Joyce, c'est toujours Kawana pour nommer l'actualité, news c'est Zaranatara pour nommer rien que la vérité. Ah, le côté des karatés. Je passe d'abord derrière la caméra. J'ai dit bonjour à mon caméraman Steve Labé. Pourquoi pas dire bonjour à mon boss, à mon papa, maître John Simao. Bonjour à toi, Colin iPhone. Désormais, on a besoin de iPhone après. On a besoin de iPhone à solo. On y a shop ya Rotana. On tuni Colin iPhone. Vraiment iPhone original. Yom to na Lubumbashi, Paris, Suisse. On a besoin de iPhone à bien avec un Colin iPhone business. On la livraison partout. Bonjour à toi, ya Bruno Lubi Kambo. Ya propre pas n'importe quoi santé de la rati. Pourquoi pas dire bonjour à toi, à Pomanen Ombono, Antilpéré Sanzambe. Et voilà, aujourd'hui, dans les news, en tout cas, dans les news de Joyce, en tout cas, vraiment, les lots, tout ça, vraiment, on a vraiment, tout fait la maman blanche, mon ya moi, si, il y a pasteur, il y a Mboka Nabiso, tout ça, vraiment, déjà, c'est mercredi. Là, il faut partager Mawa, mes condoléances à pasteur dans son monde entier. Et voilà, l'analyse à l'éto, il y a la vidéo prise, c'est par rapport seulement, il y a l'actualité, c'est par rapport, il y a comportement, il y a des couples, tout ça, analyste, par rapport, il y a réseaux sociaux, par rapport à site, par rapport, il y a condamné pasteur, tu éviter et communier. On a reçu la commande à Steve, pour les langues, caméra, invité, Priska, bonjour. Bonjour Joyce. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Maman la biso, maman pasteur. Oui, merci. Voilà, puisque qu'on doit déjà nouvelle, il y a maman blanche, il y a Sidi Koti Kabiso Akufi Namboka ya Turquie, ou Azali moi aussi, il y a pasteur Marcelo. Tu peux d'abord dire quoi leur oka qui s'envoie? Alors, ce que je peux dire, Ezali, tant on a la yoka qui s'envoie, c'est vrai, écoute, qui a la place à Moussala. Je commence d'abord par me présenter, comme on a appris Skakilunga, la journaliste de formation et de profession. Quand je dis de formation, c'est-à-dire, je suis passée par le banc de l'école, à l'université, na Tangeli journalisme, et de formation, na Zosa, la peine, une télévision de la place, face télévision, et je suis aussi patronne de ma propre chaîne YouTube Capsky officielle. Alors, et sans moi, écoutez, ingana mosala parce que nakati mosala ne tozalaka, toza peut-être bisonyo so ba employé, ba travailleur, même maintenant mutu, toye ba rapé ba capacité à baninga. Alors, c'était une fille à rédaction de ayaki ko aborder ngai parce que une ou deux fois déjà on a passé ba information où elle a déjà vrai comment on dirait source il y a information en tant qu'aînée aussi, puisqu'elle est moins âgée que moi. Et elle est venue me voir pour me dire, Mami, na moni, na Facebook, balobi, moi, ça, pasteur Marcelo a Koufi. Moi, ça, pasteur Marcelo a Koufi, maman blanche. En fait, moi, vraiment, pour dire vrai, ils avaient la déception pour naïe. Abane ko ya pozo information et pas nanga, mais malheureusement, ils avaient y nem tabane ko informer parce que Togo sanate que mal sango ya liwa ya maman blanche et comment qui 11h si je ne me trompe. Alors on a pendant 9h30 si 11h on j'étais déjà na plateau, na bane qui vraiment ko s'occuper na mambo ezaki bon réseaux sociaux. Et puis j'ai voulu aussi vérifier na côté internet sur les réseaux sociaux Facebook na moni ba publication mais na ces filles qui pendant na ngote parce que Togo sanate aussi que nous sommes dans un pays où fake news et ça la alors en tant que professionnel du média je me suis dit bon cette fois-ci je dois mettre en œuvre ce que j'ai appris à l'école en tant que bon journaliste na kenaki bongo ko vérifier information. Pour vérifier l'information na bateau que c'est retrouvé na ba buzz na ba clash donc ce qui va poster là au moins bon cela veut dire que c'est vrai
Alors na komo na statut ya David Izé oyo presta bongo na majabu ye pa posta qui na sens ya ko dénoncer pona battre ko ça bango que Maman Blanche n'est pas notre amie. Maman Blanche azaka na biso te totika ba fake news wana ezalaki bongo makambo ya lokuta mais quelques minutes après David a modifié qui information na ye qui peut confirmer que ezalaki a solo. Alors on a souka qui on a vu qu'on a collecté qui information avant de diffuser, fallait la traiter info. Je suis allée voir aussi d'autres filles, il y a d'autres chrétiennes autour de la chaîne et l'information était confirmée. J'étais vraiment censée il y a na église de la compassion parce que qu'on se le dise aussi. Pasteur Marcelo, bien que c'est un grand pasteur, mais c'est quelqu'un qui vit aussi dans l'anonymat. Facilement place pasteur Marcelo. Non. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment à sécuriser on savait pas place ni pasteur Marcelo avant donc place à rose de l'information bien mais parce que Coco Manabiso pe na église apparemment biso bandeko ya YouTube na bandeko ya église compassion bitumba baboyi to filmer ba telemeli biso tina sango kutu bayoka te na cravate en tout cas vraiment des ordres les cas wana okolobani. Alors par rapport à ajustement moi je fais pas condamner les membres de l'église. Alors ezalaki eloko moko ya très bien au basala parce que moi j'ai encouragé. Quand je me suis rendue à l'église na ko kuta na kuta ki pe ba youtubeur ba cameraman mususu bazalaki déjà na venir à deuxième rue wana mais ba membre ya l'église ba permettre ki ba ngote ba filmer. Alors esalaki que bazalaki mo musika église pezalaki mo musika na komi wana le quoi pe nazaki nanga na caméra te nazaki nanga ka boye na komi wana boye on dirait qu'un membre de l'église on était là en train de se plaindre maman pasteur pourquoi tu nous as laissé très tôt et qu'on sort et toi comme on a attitude on les qui bien parce que de nos jours oyebi toza mingi na réseau à YouTube mais tozo mona ndenge ba dépravation ya mœurs ces mingi na YouTube YouTube batu ba komisi yango c'est vrai ezali gagne pas batu ebele mais batu ba komisi yango lokola eloko moko boye oyo aye na ye kokosa oli aya pe alobata information ya bien bayaka ne mingi kokosa alors lokola vraie version ya liwa ya Maman Blanche e bataki vu que pe akufi na Kinshasa ta kufaki na Turquie et ça qui fait que ba membre à église on a roluka ko boya ba mensonge circulé rapidement sur la toile ba pekisa ki ba filmer moi j'étais là présente voir même Sangwaya qui ba pekisa ki ba boya ki pe filmer vu notoriété na pe ba boya ki même ba membre à église c'est pas seulement ba YouTube même ba membre à l'église en tant que frère en tant que sœur tu peux pleurer mais qu'on soit téléphone au tombola au filmer donc c'est l'interdiction on est acquis à Moutunion même avant mon église bah moi je trouve que c'était une bonne occasion une bonne excuse pour Norolouka la personne il y a Maman Blanche a la diffamé rapidement sur les réseaux sociaux tu vois les lots autobétali solo nini bah, analyse gauche droite mais le ko esali pasi déjà comme on a un comportement où est la même église bah condamner aussi le pasteur balobi comment église compassion ezaki déjà assuré que ou bien information ezaki déjà vrai que maman koufi mais pourquoi comportement auto kuti bagarde to ba ta sécurité o ba celle ko menacer déjà presse ces vraiment comment ils a danger non ezalaki eloko ko menacer ma soeur moi j'étais là présente ngana zalaki wana ba menasaki mutu te deux personnes o ba menace ba lukaki ko sala ba mo brutalité ezalaki ka ko ravir bango téléphone parce que on a interdit à tout le monde de ne pas filmer mais oyebi kaka ba youtubeur na ba youtubeuse bazalaka un peu moins na ba stratégie oyiba moi image moi tie moi téléphone na litoyi so quand on tie téléphone na litoyi boye bato mususu asima ba omono te mais bato baza liboso non ba omona donc l'église nyonso ezalaki alerté soko moni mutu azo filmer dénoncer tu vois donc moi je trouve que c'est une bonne attitude en tout cas pour Norolouka pour calmer nanu ba dépravation ba déraillement o ezokenda mingi sur les réseaux sociaux tout le monde rien eloko na ye voici les vraies raisons de la mort de Maman Blanche lelo o toloba petoloba te Maman Blanche akufi déjà eza mutuno tozomi tuna Maman Blanche sisiko réseau ya ke osali akende ko sa BBR akende ko sa chirurgie presque Maman Blanche alors moi en tant que journaliste professionnel je me suis rendue na église
la compassion ezalaki bongo mpona koluka koyeba pe pourquoi maman Blanche akufaki na bainformation oyo tozwi ya sûr ça veut dire Platon maman Blanche akufaki na yo nanga na bato balobi oyo bazospécule tozalaki te mais soki ozwi moi 2, 3, 4, 5 sources bayebiso même eloko cela veut dire moi véracité à 50% ezali alors maman Blanche n'était pas partie en Turquie mpona kosala chirurgie nde tozoyoka basoi-disant pasteur voire même bakoti na kati eloko yango bazoaffirme ke akendaki kosala chirurgie akendaki kosala BBL akendaki non 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 faux et archi faux. Maman Blanche avait thyroïde, la thyroïde, tu vois. Thyroïde est la goitre. Voilà. Ce que Bimi, les mamans, comme ils goitre. Maintenant, ils ont vu Manakat, ils ont une thyroïde, tu vois. Donc, ils ont locaux, et ben, ils ont dérangé depuis longtemps. Il y a un moment qui déplacement, au Balukaba, qui est faire soigner. Alors, pendant l'opération, il y a un je martèle, maintes fois, que pasteur Marcelo kaka ne mutazalaki na ye donc yende kaka ayebi vraie version voilà ayebi vraie version ya liwa ya mwasi na ye parce que quand elle est décédée un médecin bayaki peut-être kopesa ye information bayebisa ye tosalaki boye tosalaki boye sala esali boye alors biso tozomeka kaka koéclaircir po te makambo ya mabe ekende mingi te vous savez très bien que maman Blanche azalaki mutu moko azalaki na baclash te azalaki na batalana te azalaki boye te azalaki boye te moi je trouve ça absurde qu'une grande dame comme elle a koluka kotia vie na ye en péril pour lancer BBL déjà kotala ye boye elle est belle de figure belle de taille elle est belle de teint belle de caractère voilà elle est cadeau partout donc normalement il y a une importance morale que ça BBL donc c'était la thyroïde et tourna qui mal opération wana et ça là qui déjà thyroïde il y a un symptôme moko et empêche à mutu à respirer bien et empêche à mutu ce qui ezali il y a likolo makasi empêcher respiration respiration ekozala mbangu soki pe eza faible thyroïde ya muke respiration pe eza muke cela veut dire ataki déjà un problème alors tant batiaki peut-être anesthésie ça a mal tourné et ça dit que maman Blanche azala na biso esuki kasi cela ne tienne na bino mutu bozolanda biso na biso batu tozoloba awa toyebi na biso te on ne connaît rien alors arrêtons de spéculer. Vous êtes pasteur, vous êtes homme de Dieu, vous êtes qui que ce soit dans ces pays, dans ces mondes. Qui es-tu pour nous le bakeno à kufina tel pour nous condamner? Est-ce que yo non yebi malade yo kufana? C'est ça. Je sais pas. Alors koloba mambunyo soana, moi je trouve que attitude ya ko boy ya batu ba filmer, c'était une bonne attitude. OK. Et là qui attitude moko ya bien poté makamususu elles sont flammées dès le début bien que ba Gérard qui m'envoie mais yo zo mona sur les réseaux sociaux comment est-ce que makamususu kende tozo ngalo na sima l'autre fois pasteur Marcelo na Instagram na ye azalaki na mateya moko o ateyaki mais aujourd'hui les gens se le disent que pasteur Marcelo a sacrifié moi sinaye alors Alexis moi sinaye na kiss quand les gens condamnent bazo balisa par rapport ya prédication oh le pasteur a salé la biso na Instagram qui a sacrifié moi ce n'est pas voilà condamnation oh le pasteur Masero oh azozwa lilo ben jure ba critique nyonso ya mabe ça ki ba bamba ye mabanga na bate ya prédication oh ate ya biso lelo likombo moi ce n'est komi ba lobi le pasteur Masero ne mutale ki moi ce moi je dirais que nokika nda eba muninga ndoki voilà muto sacrifiaka nda oyeba pe mania ni ba sacrifier neti ngande naza na boye nebi na ngande ba sacrifier raté na yebi na ngaki ndoki te ezelanga compliqué ce que l'on mo boye komi c'est vrai toza batu nature humaine ekoki ko mema biso na ba analyse belé mais de là ya kozwa conclusion ya kokene ko loba que a sacrifier moi sinaye vraiment il faut tous à la penza na ba retenu ebele il faut tous à la même monde que bango pour te yeba que ce qui est procédé boye ezala la sacrifice ce qui est sali boye ezala la sacrifice dernièrement il y a un pasteur un grand pasteur de l'église qui est décédé pasteur Barouti tout le monde qui ba vidéo pe sur kilaki pasteur Barouti disait que musala na yeko sala na Kinshasa na mokili ekoki na kesala nini na kende na lola to na wapi na lola mais tout le monde qui ba pasteur pe kaka ba bimaki les sous sur les réseaux sociaux pour na oya ko loba que baza ba occultiste ni mtu ba yeba ka bongo occultiste nem taïba non lelo na okufa na telle cela veut dire moi je me permets de le dire que non peut-être baza ba monde moko
muninga yo za ndoki te okanga muninga ndoki ndeni monde ba occultiste wana yo kendaka te oyeba ndenge nini ke kuna epa na bango soki mutu alinga kufa il faut yeba jour na cela veut dire tout le bango bongo ils sont de même les fous de même badi donc cela veut dire tant mutu ba que non a sacrifier moi si pour akoma ke loko boy oyebi na vie ezala un moko ofandi penza boy oyebi te qu'est-ce qui ne va pas mais yo moko ressentir en intérieur non qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est ça olobani na vie il y a ba coïncidence c'est vrai le pasteur Marcelo c'est un homme de Dieu c'est un serviteur de Dieu bible ça dit loko moko te komaka sans pourtant nzamba la sana basali na ye oui on accepte mais soki nzambe atali que son ayebisi Marcelo et loko Marcelo oyoka passe tu crois vraiment que nzamba kozwe loko wana ala kisango mutu akola kisango une tierce personne on a vu sur les réseaux sociaux des captures il y a ba publication il y a ba 2019 il y a ba 2022 ba toupé ba soit disant ba homme de Dieu ba ba koloba que déjà liwa ezalaki déjà prémédité ezali komona na kati ya église à la compassion soit na famille ya pasteur Marcelo est-ce que batouana tant bazoki ba vision wana bazwaki likanisi ya kolongola makolo na bango inde baki komona pasteur Marcelo pour ba bende mato iba interpeller to ba yebisa ye parce pas état to moni boy toza na biso ba nzambe te mais telema na lo sambo to mona pour repousser eloko basala yango te bazele maye kueya le vin est sopana pour bango bakoma romela pour ba se glorifier c'est ça l'homme veut toujours se glorifier alingi toujours qu'on se cacher derrière eloko mo boye pote abimisa ndeti ye mutamayele omoni nga mutamayele nga kibongai oyo ba musicien Fabrigas ayemba kibongai kamba kibongai parce que le peso tozongi au moins par rapport il y a ba sortie médiatique oyo Mama Congo asali vis-à-vis à pasteur tomoni que babi ne touchez pas à Mewa mais apparemment peut-être dans réseaux sociaux to na YouTube mais touchez pas à Mewa les a raté apparemment peut-être na réseaux sociaux to zara ba tout monde boye toche alors dire il y a Mama Congo envers pasteur. Ça te fait comment? YouTube est un pays sans loi. Oui. Okay. Pays sans loi, mais Kilignon, c'est un loi, c'est un colon. Comment on a Mama Congo? Jujubio. Pédéwana, yewana Jujubio. Jujubio pédéwana. Na mwano nani mervino fazer ya Canada oyo va se permettre ko porter ba enjeu ko insulter pasteur Marcelo ko condamner ko dénigrer ko loba nuance sur la mémoire de sa femme. Mais moi je condamne fermement. Congolais qui es-tu? Qui t'a créé en tout cas? Je suis congolaise fière de l'être mais qui es-tu Congolais? Comment est-ce qu'on peut kokomati na niveau ya ko perdre ma valeur? Tout le monde a battu mususu bazolela bazo compatir na biso mais biso moko na kati ya communauté on est dans des clashs on est dans ba moko ya bien que on est dans des dénigrements moko ezan eyebeli ni mutu ni makolo donc comment on a bango ko sala makambo wana moi je dis fermement ce sont des gens inutiles, des gens qui ont échoué dans leur mission dans la vie. Neti mutu quoi Juju bio nzamba kela e mobile mais ami comme ici moi si tu crois que mutu ya bon au produire nini na vie yé moko mi s'est changé na ya s'est transformé au produire ni muno konende lo ba mamba na la non so nzoto ne mobimbe c'est change muno konende pe lo ba mamba mala muté Mama Congo na bosolo ba ce sont des gens qui se cachent derrière ba buzz derrière ba clash derrière ils n'ont que ça pour vivre sans yango à vivre et qui est Mama Congo c'est ça azanani yo pena sans pena qui tokene pena na normal hein en tant que moi si penza Mama Congo sans ba bêtises ni asala wana yo yeba. Imagine que quelqu'un qui se reconnaît dans de bêtises, on reconnaît dans ma bêtise. Comment on a bon ça Mambouana? Moi je dis fortement que mais les gens qui se disent aujourd'hui c'est Mama Congo pas un exemplaire. C'est ça, un exemplaire dans la vidéo parce que aussi déjà le pasteur Marcelo bon ose là loin de Dieu. Mais donc raté au fait. Et ça exemplaire na nini. Tu sais, bisonde population, topé sabatouana ba gaz. Par rapport à pourquoi topé sa ba gaz? Au moni soki tozala ki batumo boye, to tombo la morale. Tozo tombo la makambu ya bien. Batoka ba Mama Congo ba batumo ko, bani non ko boycotter ba page na bango. Ba réseaux sociaux na bango bani non ko boycotter, bo se désabonner nanu et pour permettre bango ba comprendre que na ko sala beauté pour donc na ko finga muté pour na vivre et ça une manière ya roté ya bango pourquoi bako lier
prédication ou soit makambo pasteur Marcelo alobaki na liwa ya papa Wemba c'est mon kaka na liwa ya papa Wemba te qui ne va pas mourir sur cette terre aloba que esprit ya papa Wemba eza na ba congolais parce que congolais qu'on se le dise soka azwi $100 lelo ba $80 na yo so melango bilamba non so ma téléphone non so ma boy so na zala bien $20 il faut na luka putain so mwana lia moi 2 jours 3 jours c'est ton azwa sous congolais ana culture ya épargne te congolais ana culture ya bâtir te ya entrepreneuriat te congolais il est fort na manière ya kolata na manière ya kozala bien parfumé bien coiffé tout ça en fait na nyonso ezosenga apparence sikoyo bokolie yango pourquoi eza juste le cas nde na oloba to boyikote bapage na bango eza mpe juste le cas nde pasteur Marcelo andako kotinda peuple congolais à se réveiller alongwa na makambo ezodistraire ye kolata esilaka te elamba olati lelo lobo olingo olata yango te maba elamba nalati lelo lobi to babimisa elamba mosusu na olinga kolata yango te lelo towana ba iPhone 15 Max Pro ezali wapi ba Blackberry mais y a des gens oyo bateka banzoto na bango mpona batelefone lokola Blackberry na la zamba kuna ezalaki afokota na répétition wana il faut ozala na Blackberry lelo eza alors pour dire que eza bamambu oyo elekaka donc il faut to investir na makambo ezotika alors bato wana ngana oloba je préfère mieux maman Blanche ndenge aza te lisusu na bomo ke bato lokola Juju Bio lokola mama Congo lokola Mervin fazela mokolo kutu na Canada je préfère kutu maman oyo aza te atiki biso nzambe kaka po aza suprême yango tozomona bango baza en vie mais moi je dirais que boza pe bato boza ba parents makambo oyo ozosala yeba soki basali yo voilà so basali yo soki osepela c'est bon mais soki osepela te mipesa valeur tika babiloko mosusu ezoboma obanda osala bainsulte wana pour quelle finalité peuple congolais population ya monde entier bobanda koboyikote bato wana bobanda koboyikote bapage na bango batikala 0 abonné 0 follower 0 nini 0 j'aime et comme ça là que va se remettre en question pour comprendre que oui et à Kakofinga voilà vie et ça Kakofinga presque par rapport aussi à Boketi Yambo a présenté mes condoléances au pasteur Marcelo mais à lobby Boketi à lobby pasteur Marcelo na ba prédication na ya te ka biso lobaka enlèvement e kozala mais ndeni na kana e mokonza basala enlèvement te moi si na ya kufi mais liwa le roi liwa batu nyonso. Mais enlèvement en tant que chrétien, je comprends déjà pas tout na wana po za chrétienté, assemblée la canette, je comprends. Ce cahier qui c'est que c'est l'enlèvement, anga tout na te enlèvement les até pour na mutu moko. Enlèvement les ala pour na biso nyonso, américain, asiatique, indien, congolais, biso tout africain, biso nyonso. On sera enlevé les araka na son ya tonnerre puf. Nazaki na nani na Joyce awa Joyce asa souté nazaki na tel asa souté so ko zotika la ba moko yo comprendre que baninga baza enlevé ngande la sali na tikali pona zela jugement voilà on comprend c'est parce que ayebi na été donc ce qui n'a nous enlèvement salamité cela veut dire ce qui ngonga na we ekoki okokufa. Donc pasteur Marcelo a balaka na ange te poto lo bake ange da kufa te abota na pe ba ange te poto lo bake ba ange pe ba kufa te ye moko paza na ange te cela veut dire ngonga na ye kokoka o nzamba pesa na mokili tan na yeso ekoki akokele na ye Priska le pasteur Marcelo a sabane ko sortir liwa te pembe na ye ou bien kamba bongo parce que tout le monde a prédication musu ezongi donner exemple que kokufela être cher na mokili lelo ya zara Blanche assez alingara roba na zo tumbola ye soka zo loba mais et comme na moment moko ko muto yo lingara ko mona chaque jour n'est pas là bilamba nezate azate pembeni wana je peux d'abord dire quoi par rapport ya ba prédication na ye exemple na ye apparemment de petit pasteur abandé de ko sentir alors tout ça ba mokili pasteur Marcelo un jour avant liwa ya mwasi na ye après qui poste moko pour dire que quoi envier muto ala ti couronne te parce que oyebite nini et bon mami na sima apostaki de Lyon mais
makambo motivé qui pasteur Marcelo a publié Babylone wana eyebi kaka ye. La Bible nous dit ne jugez pas le roi de Dieu. Qui suis-je pour la juger pasteur Marcelo? Qui suis-je pour la que pasteur Marcelo ayeba ki Mama Blanche a recouvert? Je ne n'ayebite. Donc cela veut dire que est à la coïncidence. Est à la pure ce qui conspiration nini olojo nini eyebi kaka pasteur Marcelo na nzambe na ye. Ngai na côté à vie na ngai sur mangwana sur base de quoi tant on prépare maté ya non est arrivé là où t'es Joyce n'engo fandi boké pene église moi pena pasteur marabozo te ya loba na yo mais autant la pena au télémito solo na pasteur to lobani. Voilà, donc l'obanini, mon nom est Nzambe et l'obaka, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il suffit qu'à la bisson des bateaux, de comprendre le langage Nzambe. Le langage Nzambe est compliqué, donc on comprend un côté pour abomba yango, donc on comprend un côté. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il a décidé de prendre Maman Blanche. Il avait décidé que pasteur Marcelo Bajou wana te yakamakamwana. C'est parce que soka banako préparé, soka banako préparé. Et yebika Nzambe na communion pasteur Marcelo. Koyoka tous aujourd'hui baza contre pasteur Marcelo par rapport à liwa ya mwasi na ye otoyebi ke liwa eza naturel nzambe ndenge asala liwa eza eloko eza naturel kokufela mwasi apparemment eza lokola pasteur amemi ngambo mokili mobimba. Les gens condamnent pasteur Marcelo, les gens critiquent bato kofinga bazofinga puisque réseaux sociaux na biso to comportement ya communauté congolaise parce que Maman Blanche bazolela ye monde entier. Asa papa azaki vraiment aimé toyebaki Maman Blanche na makambo ya matalana te ke asala vidéo ke asala bo. D'abord comportement ya ba communauté congolaise de bona réseaux sociaux. Toza na se makasi yango moni tozo avancer te parce que toza na makambo ezo construire bisote boko tia charge ya mokili mobimba na to ya mwana bato Marcelo tunasi. Pourquoi? Parce que ce que oza mutu okoyeba que il y a la naissance, il y a la vie, il y a la mort. Qui dit que en tant que serviteur de Dieu bakufaka te bakufela te ngambo ngo eza nini? Maman Joyce ngambo eza nini? Ngambo eza nini? Pourquoi eza Marcelo? Est-ce que bato bazoloba makambo na ba famille na bango bakufela te? Na ba famille na bango non ba ke papa kenda te non maman kenda te to non ya moko mwana moko kenda te. Pour dire que la mort c'est naturel, c'est quelque chose qui est naturel. Pasteur Marcelo qui n'a pas prédication, n'a pas prédication, n'a ébélé. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est vanter l'amour de sa femme. C'est ça. Voilà, c'est vanter l'amour de sa femme. Lelo, Tolobani, que Pasteur Marcelo a yebaki ke, non, moi c'est boye, un certain, ceux qui 12 juin, moi c'est na oliaye, akene maman bana na 4. Non! La mort c'est naturel, c'est vraiment naturel. C'est vraiment quelque chose où tokoki ko doit charge wana tout c'est la mwanangani. Voilà, aujourd'hui on critique, nous tesser à Koufi Menambo, les gens ont droit de critiquer, c'est par rapport que il y a les Cambodgiens qui ont estomac, oh boy, moi ça pasteur, à se retrouver qu'il y a Turquie, tout ça. Je peux dire quoi plus? Tu vois Congolais quand on a l'information, le principe c'est ça. Hein? Dans le journalisme, quand tu n'as pas l'information, tu es déformé. Surtout sur la culture, il y a aussi la recherche. C'est ça. C'est ce qui tue en fait la population congolaise. Il faut que Moutounion son avis ana makamuna salaka. Madame Maman Blanche tunasi paix à son âme. Azaki Moutounion qu'on a ba clash te na ba matana te ningozo lo bawana. Liweye akenela ki ba raison ya santé. Hein? Sikoyo, est-ce que ayeba ikene na okende soka yeba kine moi soka yeba ikene na okende Turquie bo na ke kokufa akende te mais pour na baka kenza maga souverain ba peut passer assembler te pour ani pour moi sina ya bango basambela te pourquoi makamunyo so balukaka na vie bazo raté pourquoi kaka ya pasteur Marcelo vu que c'est un pasteur ne ya mwana bazui batiango likolo eza na mo ponte to na Kinshasa ou eza Congo. Maman Blanche elle sera enterrée le lundi et maman nos erolé kanango mais pas si ya motu ya makasi ya vie eza pasteur na bana na famille na he biso nyoso to bosa na biso ngoti to yela kana information mususu na internet a to bosa na. Et voilà, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission,
Je dis merci Nabino Sozaki wana pour la vérité universelle. Abonnez-vous massivement à la vérité universelle. Ce que monsieur Koti au partager, au liker, au commenter et on dit ça là que vous savez que les bosso bambote na bato soit na kayo puis numéro de téléphone. Merci beaucoup na bato nyonso bozwi libaku ya rolanda ngai na vérité universelle. Nazali Priska Kilunga, nazali journaliste de formation et de profession na linga ko se présenter bon pour tout ça la moi différence, tout ça la moi différence et ça la quelque chose de bien. Je suis journaliste na face télévision et je suis aussi Sky officiel donc na bato nyonso bolinganga bo sepeli na mambo na lobina o bo sepeli te bo s'abonner na face Cap Sky officiel mais ça la que pour rataka ba information te pour biso ba oyo to prona ko sala musala na vérité toi comme toi le roi bato mususu. Alors je profite de l'occasion pour donner mon numéro de contact, c'est les plus 243 89 800 89 06, je reprends plus 243 89 800 89 06. Donc ce que vous contactez dans le numéro au rejoindre moko. Alors mes salutations très spéciales à monsieur Amoros Lolingo. Voilà, merci beaucoup parce que je dis encore merci derrière la caméra à toi Steve Blabé. Merci à mon boss, à mon papa maître John Simao. Merci à Nabino Solinga. Joyce Touma, autre Madi Benzema de la presse. Abonnez-vous massivement à la vérité universelle. Ce que monsieur Koti au partager, au commenter et on décide que vous savez que vous sont à la minute au côté de l'émission. C'est